Quelle grâce. Alléluia. Vous allez pour là-bas, tout y soit bouffé là. Quelle joie immense. Tolobaki penyela kolubai, tolobaki penyela kosakola maike uzala kandoki ulala, tolobaki penyela kosanzai, tolobaki penyela koluba maike uzala kanchori, uzala kamoto ya sima maike. Opesaka sima po futa ba facture elenge bolingi kokende musala tete la lelo yo osambwe olinga kozwa bana kaka po bebisa bangwe tala moko akoma kobeta moto na mur obebisi bana na yo pokoluka succès tala lelo yo osambwe bisu bakaka yo maike binena kaka yo maike obebisi nzoto na yo pokoluka succès tala lelo yo osambwe ponini kosalela nzambe na lichoye yembela no mokili po osalaka makambo ya mokili obungisi ame na yo koluka succès tala lelo yo osambwe tolobaki penyela koluba tolobaki penyela kosakola maike uzalaka ndoki olala tolobaki penyela kosakola ye tolobaki penyela koluba maike uzalaka nchoro uzalaka moto ya sima maike opesaka sima po futa ba facture elenge bolingi kokende musala te tala lelo yo osambwe olinga kozwa bana kaka po bebisa bango tala moko akoma kobeta moto na mur osakrifie bana na yo pona biloko ya mokili tala lelo yo osambwe bisuba kaka yo maike binena kaka yo maike obebisi nzoto na yo pokoluka succès tala lelo yo osambwe ponini koyembela nzambe na lichoye yembela no mokili po osalaka makambo ya mokili obebisi nzoto na yo pona biloko ya mokili tala lelo yo osambwe mawe na biso kofi aza motu mabe abebisi ba jeune ebele na kati ya Kongo wana mama ekalamba oyo baba victime ba kofi wana comment ozwa mwasi ya mama ekalamba oyo bima na ye mama ekalamba quelle pratique pourquoi le mokende mosala te yo elenge boye après bozo ba Kongo ezo marché bien te yo Kongo na biso mais ba jeune balingi misala te baza na besoin ka ba ya bapoto bana besoin ka ya kolata kotia bachoko alors mboke kubonga ndenge soki bato bamisala baza te bampo futamaka te yango baveuve bazofutama te eza pasi baretraité kolo bazwaka mbongo te eza pasi salaire ya bato ezalaka combien kuna oh alléluia mawa mingi oh lala tolobaki penyela kolubai tolobaki penyela kosakola maike ozalaka ndoki. Bien-aimé dans le Seigneur, tolobaki penyela koluba tolobaki penyela na lobite akoluba akosakola bomoni lelo batu bino bobengaka ba père spirituel batu bino bobengaka ba pasteur ba daddy nyonso wana ce sont des charlatans des sorciers nzamba tini biso na l'église bâtiment bien-aimé eza biloko mokili nous sommes des pierres vivantes tango busangani 2 ou 3 atana ndako atana parc vous formez une église c'est ça on appelle un bâtiment parce que ils ont des bâtiments ils ont des bâtiments ba mirité voilà yon bazo ko sabino ko lemno bambongo to banga bongo bako binisa ba sekele na bango bien me lande émission oyo au côté yama au nom de Jésus-Christ. Ciao.
Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maloubou met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin à zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés Natal au Malam. Possibilité de paiement, cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 15 40. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Voilà donc on a vu ce qu'on a baladi mbote ici Bozali encore une fois tout côté la bino le lot mbote mon frère Jean-François Ifongé. Voilà donc c'est toujours un plaisir qu'on se retrouve. Voilà donc ça fait des années te rappellerons toujours 11 ans déjà. Tout ça toujours. Toi tu as commentaire voilà nza même pas. Voilà là vous souvenez comment qui a levé depuis mon bandana la bino depuis 2013 donc franchement ça fait 14 ans donc 11 ans on est ensemble donc avec vous. Donc on pas capable nous sommes ça analyse. Ça analyse. Amen. La partie na biso pe ba comme 2 2 3 3. Et ça peut m'habiter. Voilà, il y a toujours un commencement toujours quelque part. Voilà. Alors voilà donc on a vu ce coquille vous l'a dit déjà, Nzembo et annoncé déjà émission la biso. Il y a les lots, voilà donc émission la biso les lots pour Kibino Moko. Voilà donc ils allaient te reparler sur publication Oyo Peñel la publié qui sur ex mobile naïe papa papa ba naïe mais ex mobile naïe le pasteur Mike Kalambay. Non Marc Kalambay pardon. Mike Kalambay. Tu vas pasteur. Non. À l'église. Non bateau ba benga bongo. Ce sont des païens. Faut te aider bango et des perdus. Donc on va Mike. Mike ba ko benga même na ko bengo ni pasteur ko benga ni pasteur et ça ba don. Les erreurs il a fait des dons aux hommes. Frère, c'est toi tu es le pasteur dans ta maison. Parce que tu es dit carrément sur une banane. Chante pété. Non, lui c'est un païen. Musicien, tu es musicien. Non, tu es Mike Kalambay. Voilà, donc, ma déclaration, ma publication, il y a Peñel et ça livre vraiment froid. Il y a ma déclaration, ma publication, accablante sur Mike. C'est très grave. Je crois que Oyo Bazar dans les réseaux sociaux, ma publication, notamment Oyo, Alingaki, AP Saïe, pas Kofilo Média, Bimanaye, puis à Salah qui menace qu'à fonder une ambassade, il y a des cas qui bongo. Et puis, Bamsous également, il a poussé à ça la prostitution, à Kabaye. Na ba connaissance na ye et puis bah le week-end non il comme Mike a appelé ça ciment c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses autour mais au tia ba publication entre autres dans mon qui na katia émission na biso il y a lelo c'est vrai que tant yo qui ba publication na to landi oyo lobami ils allaient un peu dans le bako landa na koko kana un peu na aux États-Unis avec les rappeurs américains les millionnaires P Diddy oyo qui quand même aussi azali coupable, pas coupable, accusé pour trafic sexuel. C'est très grave, c'est presque. Genre, est-ce que Magamo Peñel a lobby tous en sérieux parce que c'est vrai que tu as dit qu'il y a la dépression, mais là aussi, qui s'y a dépression, est-ce qu'ils allaient dans le cadre de dépression dans un babou ou alors ce qu'ils allaient réalité parce que je crois qu'ils allaient quand même très grave. Pour ça, le papa a ban non le il allait très grave, mais tu as analysé la carte émission de l'émission de l'eau. Quand tu as la soki, ils allaient monter des bébés ou ils allaient à Yemoko parce que de toutes les façons, frère Jeff Nero Lobby au Nzembo au show à Lobaka déjà longtemps. Ça a émission sur Peñel na Mike Kalambay au Lobaki Azana Makamba Loba na yango alobi lelo. Voilà ils allaient en tout cas première partie émission de l'émission de l'eau. Comme tout le Mike, tout le également polémique Oyo et refaire surface entre Mike Kalambay et Moïse Mbiye. Je vois que dans les réseaux sociaux, on est polémique
ou la petite date dans le stade de Marty, ou un père qui a date dans le stade de Marty. Où est Dieu dans tout ça? Donc, ils ont une concurrence, Ndenge Zakaga, Wera, JB, D'autres Fali, na Ferré. C'est la même chose aussi, Mike Alambaye et Moïse Mbiye. Il y a une émission de Tomekota là. Qu'est-ce qui est vraiment à l'origine de ce conflit là-bas? On va comment jusqu'à niveau parce que comme Pinda Makas, on l'a dit qu'à Binomoko, et comme vraiment, et comme à niveau vraiment bon malin. Alors, qu'est-ce qui est vraiment à l'origine du conflit entre Moïse Mbiye et Mike Alambaye? On est dans le deuxième élément pour développer. Mais l'élément sur qu'ils ont dit sur, pour revenir sur ma déclaration du président Poutine, président Russie, Bato Balandi Bayoki. A sali abimisi ba révélation comme quoi Jésus-Christ n'a pas apôtre na nyos ba mutuba ba noir. On les a dit mundele mundu alobi. Alobi que azali ba archive ba publier ba archive na bango ba bomba que Jésus-Christ azali noir na ba apôtre na nyos. Alors, yango ezali pe ko kende dans le même sens que bandeko na biso musuba africain ndenge ba lobaka Jésus-Christ effectivement azali noir. Enfin donc ba suku alobi abota ba ba Congo. Alors, tento yeba siko révélation oyo il y a Poutine Oyo Abimisi Oyo ils ont un impact mini sur la croyance ya chrétienne. Quel est l'impact de cette déclaration dans le moment où le précis avec frère Jean-François Fongue frère je crois qu'il y a un tout méga quoi pour il oublie moi on te l'a dit bangolelo alléluia il le met pas dans vos frères. Frère Nangaï, je suis vraiment choqué tant aux autres là ba makambezo le kana mokili lamba makama ba mai kalamba yo ezaka ba aveugle ndenge sur le baki ba aveugle ndo balandaka ba aveugle somona to basuka na libulu do sadi makama nzambe eza makamba mututi ozomona ata mo ba Poutine wana faut zaka aveugle pour landa Poutine et c'est Poutine aza nzambe et c'est Poutine azote ba to bakota lola il faut que makama nzambe ezaka vraiment combattu Satan lingaka makamba ya nzambe te pour à retenir batu omoni abu marabatu amela makila batu donc voilà donc batu sobo oba muto kolanda Poutine c'est kazane charnel ou azape ndoki ozomona non pas de comité mais pour le balo baga batu bayi bakake nzambe aza mundelete aza mutu mwindute aza ndundute aza metiolate aza ndieti Dieu est esprit non peut to komiwanate mais ça dit oya nzambe bayebi nzambe oya nzambe te bayebi nzambe te na tout nos frères limia comme na yo alimia mongala ceux qui bayebi simona na yo Ruben ou Jordi bayebi non papa no comme Jean-François ça veut dire kabosani yo peut bosani pour na combo pour yanta bien même mon pao comme on est vraiment Antoine Agbepa. Bon, Amitia Kombo Kofi Olomide, c'est que Bananae Babou Sani. Ça n'a rien à voir. Jésus, comment Jésus, bon, tout le monde est Jésus. C'est ce qu'on dit. Voilà, mais tout bel Jésus, Wana, na Kombo Wana, tout le monde a un miracle. Voilà, donc ça veut dire frère, tout le monde frère, pour tel Makambo, tout le monde a biso ba komeli biso belé. Yo bunga pena pona Poutine. Est-ce Poutine azome mabatu na lola to na lifelo. Vous mona. Bien mena monto bondela. Bien mena kite to ngana fa lima to bebana. To bebana pe bino bokama to buki ba micro be monsieur Silina. Pour ba colère sainte frère na ngai zo pesa kala. Vous mona. Na monito bondela yango to passo la makomi au nom de Jésus-Christ, éternel Dieu des armées, papa, ceux qui yoté de l'autre zawapi papa. Tala ndenge bana na Satan bazo mema mokili nzambe. O nzambe na ngai. Tala batuloka ba Mike Kalamba yo na ba Moïse Mbiye papa. Tande bazo bungisa bana na ona ba jouer tatou oyo nzambe. Bazo ko mema bango droit en enfer papa na ngai. Tala na ba Poutine nzambe. Bazo ko kuta kakofoni na makambo nzambe. Po ba kwisa kondima bana nzambe papa. Yango zo tinda biso pona bano ya yo bato Yesu akufela ba yo kasonde la trompette. Bakabona na batu ya mabe pena makambo ya mabe papa. Po te ba bikse milimo na bango papa. Na tike mission na maboko nzambe. Yaka ko ya bano ya yo peka ko kuisa banguna na bango papa na ngai à partir de mission oyo nzambe oza na maladie ya bika oza na problème de solution oza problème banda kuna bango nzambe to biki mabale belé nzambe ça na ba problème mabale belé ça na ba cacophonie to sengi loboko no na banda ku nyoso bana na yo nzambe kimia na yo na banda ku nyoso bana na yo nzambe restaurer ba famille restaurer mabala restaurer ba santé restaurer makama bana nyoso ba olanda biso au nom puissant de Jésus-Christ na frère otana na nzela na nzambe pour to sala musala na yo nzambe ne bi bien que papa soki bi tumbezali
azali na santé na vie na ndaku papa na sengo tia kimia na ndaku na nzambe pe na makambo na nyonso banguna na yeba ba marche pe na ye pour le soka azali te nzambe to kozanga limia papa to zali ba musu wapi nzambe ya moto tike papa ne peut to veiller ensemble pour la lokumu ya kombo na nzambe na bomoy to tike miso na maboko na nzambe que le Saint-Esprit parle pour l'édification de ton peuple au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen. Alléluia. Oh bien-aimé, ningana, soyez dans la joie. Bandeko na bino. Oh, nela. Tolobaki na bino. Nyonso toko mona. Nyonso toko yoka. Toko bimsa na poisa. Na bitu moko kaka. Bana nzambe baza la sauver. Makofi na bango bien metoko bangate. To bipe ko beta ngondande. Ba bango ba yibite baka na minduki na bambeli. Toko banga ngote bien-aimé. Soki toko kufa pour l'évangile. Toko kufa. Bien-aimé na bitu moko bana nzambe baza la sauver. Oh bien-aimé mutu nyonso ngelo ko kufa. Mais na suka okende wapi na enfer to na paradis bimelande misoyo okoteyama au nom de Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Voilà donc dans katia émission na biso donc il y a Lelo voilà amen, 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 amen. Comme d'habitude ngongwe koki oyo tozali ko partager émission oyo na bino ensemble pour la biso partout à travers le monde. Alors déjà liboso zali dossier à Peniel boyebi bato bala na réseaux sociaux elle a dit qu'on publiait presque tous les jours donc la révélation sur ex mobile naie papa ya ba naie ezali mutu anzela te tozolo ba bien Peniel azali mutu ya balabala te azali mu rumeur te ezali ex moisi ça là qui pena moisi naie légitime babalaki puis baboti naie bana mutu azali ko publier ba déclaration na mona na tanga moi quelques publications avant tout dans la carte émission de awa donc awa Peniel a commis. Pasteur Mike, devions-nous parler de la fois où nous étions à Lubumbashi et où tu voulais laisser Kofi coucher avec moi parce qu'il te l'a demandé. J'étais enceinte de ton fils et la seule raison pour laquelle cela ne s'est pas produit, c'est parce que j'ai menacé de te dénoncer à l'ambassade. C'est très grave. Ça c'est très grave, vous allez trafic sexuel. Donc ils allaient très très grave ma déclaration, tout le monde auront vraiment la légèreté. Et puis après tout développer mon la carte émission Nabiso Yalelo, voilà donc tout ça awa, monsieur a commis awa. Tu étais obligé de donner tes... Ah non, non, publié en Maloba Bleu. Tu étais obligé de donner tes fesses pour payer les factures et au lieu de dire à tes hommes qui te faisaient mal, tu venais déverser ta colère sur moi. Voilà, votre pasteur escorte, escorte girl. Vous avez déjà vu un homme escorte? Moi, oui. La vraie raison pour laquelle il me battait, c'est parce que je refusais de me prostituer auprès de ses connaissances pour de l'argent. Alors, il a été obligé de le but tout seul. Il a été de bon. Ce qui est le plus navrant dans tout ça, c'est qu'il est lui-même victime, ça c'est aussi important frère, d'une agression sexuelle. Il a été agressé lorsqu'il était enfant par une maîtresse et après par une grande cousine. Il a été maltraité et négligé pendant de nombreuses années. C'est la raison pour laquelle j'avais tant de patience et de compassion pour lui. Mais être victime ne donne pas le droit de devenir l'agresseur. Cet homme est au-delà de la réadaptation. Il prend plaisir à être le prédateur. Je me dis, ça fait quand même raisonner. Je crois qu'il est parti à Souka Oyo, qui est mort qui est victime. Voilà, je crois que moi c'est Ayebi, je crois qu'il y a eu quand même Ayebi, c'est vraiment comme Naïm Soussou. Et que peut-être que soit ça là, c'est parce que ils ont une blessure interne. C'est la nakati, frustration, belé, voilà, nengokolaki. Je crois que comme appelle à belé, même dans la pote Oyo, criminel, c'est la sur la nuit, pendant passer dans la
viola qui est tout ça qui m'a ça délivré voilà donc il y a une compassion ça qui tant il y a pas problème voilà alors frère c'est vrai que ils ont belé dans le makila nandaku tout ça bon ils ont belé en tout cas belé bimisi muke c'est terrible frère mais quoi quelle est question parce que awa c'est vrai qu'il y a commis frère ils allaient ou ils ont engagé bilo a commis ils allaient par révélation très grave dans le lobby mais maintenant on peut quand même se poser la question bon est-ce que comment vous allez solo est-ce qu'ils allaient n'état normal à moto est-ce que parce que tu y a ça aussi dépression frère bon mais la baki si est modal le baki déjà en mais la baki ça va dépression mais c'est baki c'est et puis frère tout le monde a également moi réconciliation ça les manque parce que je vois que quand on suis allé bon Mike a joué moi à Zanabana à Zanabana Kinshasa sur décision n'est-ce pas justice États-Unis après ça qui est bana garde à bana bon apparemment bon à la difficulté sur la bana et il y a un monde va péter ba plan comme ça comment est-ce que ça dit comment pour la kanda ou vraiment ils allaient prendre ma campagne frère yo na ndenga bonzambe vraiment frère fuma no biso ngo parce que les années quand même grave locaux ils trop grave mon frère dans le temps à verser mon gros. Bien aimé, je vais prendre mes lunettes pour n'attendre bien. Mon frère, parce que n'a pas ma vie frère. Je vais essuyer mes lunettes pour n'attendre ma langue. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui n'attendent ma bête, mon koufa. Papa, Tonio, papa, pour te faire attendre ma bien, on a carrément la maille caramba, mais je mets mes lunettes. J'aime pas, je mets mes lunettes. Quelle grâce. Alléluia. L'anda verset au malam. Dans un 2 Corinthiens, chapitre 11, on a verset 13 à 14. Et si n'attend la verset au mingi. Yokam. Ces hommes-là, frère, sont des faux apôtres. Des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en apôtre, et Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera quoi? Selon leurs œuvres. Komoni suka na bango ezali selo bisala na bango obazo sala makamba peniel ngana ndimi yango pourquoi parce que toyebi tout le monde qui même dakumuda aluba yango que avanda bopo dakumuda qui petit à kofi bengi a passé petit na Michael Ambaye petit na quartier yiko sika qui toujours ça nikuna ozomona biso moko toyebi Michael Ambaye asa moto asima to loba yango to mona Michael Ambaye na ba héritier to moto mona ka makambo belé wana frère tout ça na ba preuve belé eza na moto na nzambe moko awa na bombi kombo na ye alobaki na ngai alobaki na nga frère sœur na bango bazalaka na ye ozomona frère Michael lingaki ye ozomona Michael linga mwana ya sœur wana za métis ozomona Michael bimana mwana wana abado to ba vaseline wana salango na mwana wana ozomona frère mwana ngo akoma kolanda même Mike tina Kinshasa et puis Mike mwana ngo akanga pe Mike na ba message a basi belé Mike ngazana abota pe belé ozomona kaka ba comme peiner la lobby donc pour na biso za nouveauté poto yebi Mike na ba pratique wana ozomona donc souci na chizaka ka frère bana nde batunde ba kabona na ye o mata makambo peiner la lobby boy mboka na biso gouvernement procureur batu tout frère ba moni yango mais ba okanga Mike te bakokanga na bango yete tomona ki jibe mpiana awa mwana muka muki azoya pena kolobake bando ko toucher na ba âge boyaki mineur bazonga abota na 19 batu boke na ba fertilité mais interpeller quand même hier ah mais wapi yango frère ba mwana zo loba ya zo voyager ozo mona ti lelo ye wana umoni oh jibe yozandoki oh jibe yozandoki mwa jibe yozandoki chituka yo ozandoki otikala ki bolumbu devant ye atate tonte osala ki feta misa pingo na nzoto mwana ye lekina yo magali ndoki mwasino ya butua mama na yo aniese ainisia bino chituka Zandoki, frère, ce sont des charlatans. Basale pe loko mon côté. Aso vivre na ye. Et ça va comme foutre frère. Frère basomba ka vie, basomba ka vie montuke. Basone to ba boyo mo zo ba moti. Bosiko ndeni kasi na États-Unis, ba PDD ba s'interpeller. Ba Erkeli, ba frère ba Erkeli ba na boloko. Ozomona. Et puis liste za moulayi, je crois. Donc moi yoko comment na faisait quoi avancer. Trafic d'influence. Vous avez mon frère.
donc so ça ndeko ya camarade ya moto ya mwana ya na moni pe vidéo mo mwana soki ya nani soki ya ministre mazo beta mutu makofi pela bomaye alors c'est ça moto ko bomu la général so ni wala zo beta makofi voilà ozomona donc mboka na biso frère na bité frère donc Sodome et Gomorrhe vous mon frère donc ça veut dire il y a un mboka moyen avancé zate pambate ezala yana bela bango ba M23 bazaka na STT bazape na capitale batondi na politique batondi na musique ya mokili batondi na makambo ya nzambe ba M23 na ba bobomenga ba homme d'affaires ba boka kaboka fait bango tout ba sacrifier na ba surtout ba comédien voilà tali kambo ya Jani oyo vous senti ba M23 bango tout bazolela wana basala basi na bango mabe tilelo basala bango mabe na mibali na basi ba même comédie na ba vie na bango ozomona mais ozomona bango ba ke pene corps yo kandi bazolela yemo Jani tanzo aba na leader yo leader lwambo na bango abande ko yoka na bango te ozomona donc ça veut dire mboka na biso c'est pitoyable frère ozomona donc ba meka la mode tangi verset ils ne sont pas des dieux pour moi na nzambe babaki na makambo wana te moi na nzambe babaki liboso na amour frère na amour na paix ce que amour ezate paix ezate tu n'es pas de Dieu tanga bible ndo ngiti ande molingi alors ça des qu'on a aveugle au balanda bango ba ningi ba pe on banani ba fana kuiti voilà ozomona donc bango ka pona bango meka beta zenit biso so contre na bango te to contre ba zenit na bango te ni ba sa de martyr na bango mais to za contre misala ya mabe na bango o bazo bungisa bana nzambe nzela frère ça c'est vraiment grave mes frères quand même toi analyser mon kiba makamongo parce que c'est tout bien grave quand même tous en mongo o alobi awa na alubumbashi il fallait passer par Kofi de Kofi Asengaki bimanaye et puis azaki na zeng déjà je m'a Kofi mec azala zeng parce que ba ba monde na ba yebi so tant Asengaki bimanaye et puis mec apparemment ndimaki a proposé qui mais moi sinda boyaki fait toi analyser non plan sur là moi sinayo au Bali ana zeng ya moi na yo et que mo Bali mongo azo senga bimanaye yo po ndimi abimanaye frère, est-ce que Rosa la reine, frère, tout ce qu'on fait mal dans la réalité à Makambo, à éviter, attention qui bon nyambango ezali, jusqu'à ce point-là, mon tomususu a senga yo abimana moi c'est ça, yo pon limi, ala zemi ya moi na yo pon limi, voilà, frère le balance, frère. Viens ami Antoine azala nganga, et puis viens na mettre en garde, ouais, on se le battre que na petit nao, je suis pas ton petit, non, c'est fini. C'est un sorcier. Viens à détruire ma tebeli. Ozomona, viens na tu mise en garde. Quoi sous colobater la pétina. Na pétina oti. Parce que tu es du diable. Ozo détruire tout. Viens à Zando qui frère. C'est un démon. Ozomona, viens. Donc ozo boza lo bakiango. Toza déjà na Satan. So toza na Kofi Poani. Viens na Melamakila. Viens na Melamakila ba toi baby ça. Frère, à Kenda na Suisse. À petit nemo yo zo na voiture. Si la bête l'histoire, petit n'a pas voiture, a osé na gare, tant bazo kende, a ticket un hôtel. Petit n'a pas bien, n'a zoya parce que maman zana, moi c'est n'a zana zemi, ah quand même bien, photo kende kana mon mosina. Oh, a dit mais pourquoi? Oh vieux, oh non petit n'a pas. Maman, faut faire c'est bon, c'est là on a matamba, on a ticket bilo auto kende nada. Tant qu'on fait mati, maman ko spéciali, et bien kimi kofi, a qui va que nanda. Mbala moko mwasi na ndaku akoma ndaku mwasi na zate ba bisi mwasi akoya wa ba makila voisin mimi na hôpital oh ake na hôpital quelque temps après mwasi azaki na hôpital na chambre tu va saler ba makambu tant silisi ala ba côté na chambre mwasi apemi muki à côté na chambre oh atu mwasi ni ba bisi mwasi na sali fausse couche oh atu mwasi mais qu'est-ce qui s'est passé frère mais non côté na mwasi na été le gars t'es pas Kofi mais mwasi na zolo bakino na comprendre moi pongi muki zwinga na kiti na muli bena Kofi azo benda nga mwana na sia makolo mamoka fanja dia asimos nabi na saki uzana zeli ozomona donc ça veut dire que vers zona c'est un sorcier frère histoire vraie ozomona frère c'est un sorcier ozomona donc ça veut dire que il kambaga sala wana et pas Peniel parce que yé mutu a initié Michael Mbayiwana nganga na ye via ça nganga ozomona frère donc ça veut dire ko bimane alingaka bimana na Kofi pas ni pour bazwa mwana wana on pas ni Kofi fallait mana mwana na mosona pour azwa mwana wana tellement que fille avec esprit dur au moins même ba kaka tala do babi mwana nini akoma mwana bo abetaka mutu na mire tima kile zotanga frère batone bele bana bongo na bandako na bango soko vefe mise moko mona ba misaka bano ya bien bana pe ya bongo
Et ça, bon, on a bakabi, teki pas diable. Zomona, min ba balekisa ba parents, min balekisa ba ndeko na bango, ba camarade na bango. Comment il frère? Donc Vena Bissoana, c'est un sorcier, c'est un démon. Bisso banga a été frère. Bango na makufu baby bana bango na ngoti. Makasi na bango na kindoki na bango, makasi na ko futaka batu bambongo, alboke ko bomaye, boke ko betaye. Ozomona makasi na bango ya ndengwana. Mais le jugement de Dieu viendra frère. Le jugement de Dieu viendra. Après bino, bana bino bako futa masumu bino bosalaka. À moins que Nzambe a épargné bango o ya Rolanda Nzambe. O to botana musicien, o to botana ba faux pasteur wana. Yango bon que l'on Nzambe pesa bana bino pa ya Yesu. Jésus Christ a dit laissez les enfants venir à moi. Au tabamana na bino po bana bino boebité so baza ba semence ya Satan to ya mutu na yemoko. Bana ba mese belé ce sont des démons. Donc il faut est-ce que moi noyo ezaki abimaki na ngai yemoko ou démon tabimaki na ngai. Ozomona frère pesi passer pesi mawa. Et puis si pas si et puis si maman quand la publication ils allaient quand même ébélé na quand même le maman moko oyo oyo albi maman na katiote au moni mukuna aboya mo sine poani pose mo sine balé ça dit ceux qui na mo sine faut ceux qui muta mobulu muta moto faut mo sine za la initier ceux qui mo sine tam so lingité ou za esprit dur il faut oboya ye. Voilà, au moins il y a un mukuna à soumbrer moi sinaye maman bane na Afrique du Sud kuna. Voilà, donc bazé belé de faut qu'on initie pas tala bango tuwana au moins na basi na bango tant tu wera na mampata. Ozomona donc yo ndenge ni yozo sela nzambe mobana yo asa nakata musique mokili nakata ba démon oka batutu ba beta masolo kuna. Ni makamuweri asala kakuna ko bima pe na ba musicien abima na ba musicien to ba faire ba big abima na bango. Ozomona yana ndinga kindoki frère. Jamais il faut participer na moto ya orchestre. Ozomona ndepe Kofi Salaka ndepe Jibe Salaka ndepe Papa Wemba banda osala on a refula yo bendo aya oloba papa baloba yeba loba nini avant basa la nouvelle chrétien avant basa la première sortie de papa abaki toi tu vas dormir chez moi alors après on a abaki le number 1 akomaki le number 1 voilà et on va na zoua talenti bendo na redi talenti redi na stino donc bambanda tout ça ce sont des mbanda frère. Ozomona kula to mona lutte ko papa tiene comme donc baza bambanda. Ozomona bambanda frère. C'est misé on ça diabolique mon frère. Ozomona donc c'est comme ça donc ba jalousie entre bango au héritier na fali. Ce sont des mbanda basa David Monso. Ozomona donc mais c'est ça Didier Arafat avant kufa loba yango. Aloba yango. Ozomona batu wana tu wana autoka au soleil na fali ba yo kana te basi ya Kofi. Au pecho n'était pecho Fabregas. Tala Fabregas frère. Na kolata ne bilamba la taka na vina ye ba conscience beta ba casino mutasala ngo Kofi moi sinaye madame mamasi ye tonton si bon ozomona siko frère pesi passe pesi mawa ozomona donc mboka na biso Sodome Gomorrhe beno yo nzem to mbaki na frère na papi gen Sodome Gomorrhe mabe koma malamu koma mabe. Ozomona frère sans Yesu ndoko na ngai okokoya na makambo batu wana mokilo yo beneme eza makambo mabe kindumba kindoki combien de batu bakufaka chaque jour na pays na biso wana ba kutuku nani comme on ba mineur majeur ba eza na 18 ans te pour muto comme majeur et comme qui on a 12 ans point parce que banana l'état ba ko 18 ans ba mi bana na bango ba âge na bango déjà c'est ba fumula ki bango déjà na bo mwana. Et on va faut pas déviser à Bafi. On a terme. On a besoin de makila, on prendre la puissance. Même à l'hôpital au Kéba. Mon frère, il y a un Kéba, ça doit examen, mais on a besoin de goûter à makilat. Mais on a 4 et 5 ampoules pour l'année. Oui, moi, on a un grand homme de ce monde. Les gens dans l'hôpital, on a un grand docteur, on a un makila pour la puissance. On a une mission, on a besoin de danser, on a besoin de bande hygiénique, on a besoin. Vous avez besoin de voyager, de revenir à Makila pour tout le temps maladie. Vous avez des résultats, mais là, mon frère, des païens comme ça. On est mélangé avec des sorciers. Namokili, toza mélangé. Zalana e kenge, otambula kanani. Toza mélangé, namokili, toza mélangé. Vivre na sagesse, yolia kanani. Amen, 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 amen. Monguna, moloni alona ki elanga na ye. Nabutu moyinya bakisi bagrene na ye. Elangeza kokola na bagrene différent moyen oye bate wapi a bientôt ya mabe confusion et kotina elanga ya nzambe ba victime de bana ya nzambe. Amen 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 amen.
Oui, frère, pendant aussi ça dossier il y a Penyen, bon là l'homme est ticking un peu awa, na comprendre on est sur comprendre sur le plan n'est-ce pas il y a Bonzambé. Abi pasteur Mike parlant de comment toi et Joël Atari Bakombo gardez des seaux d'urine partout dans la maison. Pourquoi vous avez autant de pipi? Ça c'est quand même une habitude. Ça vient d'où et vous faites quoi avec? Et puis à combien sans oublier les bouteilles de Suista également remplies de pipi cachés sous les lits. Papa Paulet, parce que c'est ma référence, je crois que là, Papa Paulet sait de quoi je parle. Parce que c'est lui qui jetait l'urine et brûlait le seau. À chaque fois qu'il le faisait, tu me battais. Je suis sûr que tu t'en souviens. Moi, je n'oublierai jamais. Frère, parce que ça va référence pour dire que vous allez réciter, vous allez quand même assez on peut tracer ça. Voilà, mais frère, comment qu'on comprend? Quel est peut-être le rôle de la pipi dans le monde des ténèbres? Vous avez évité qu'on garde ma pipi et belé, c'est pour faire quoi avec? Il faut qu'on mélange parce que depuis que pipi est mélange on médicaments aussi. Ça peut aussi aider dans ma bébé, tout ça, la purification en autres aussi. Mais frère, il faut comprendre en ligne. Beaucoup de pipi, soit pipi et représenter ni. Pas aussi ça vraiment dossier. Bisuba kakayo maike binena kakayo maike obebi sinzoto na yo pokoluka succès tala lelo yo sambwe. Mon frère, donc ça veut dire que omoni kindoki yango wana omona mama mukola subaka na bilamba te ozala bombi alobi pe ayelaki pa suba pe na bilamba ozomona. Voilà, pour ser na biso Sarah, tinenga babilo nyonso wana. Ozomona. Donc ça dit bisuba suba. Et on dit binena kaka. Moni to basala ka bona simona frère. Donc ba biso a pembe na pembe. Donc ba nena kapé. Ozomona ba makila ba nini. Ozomona, c'est terrible, trop sale. Ce qui s'attend nani. Ce qui s'attend nani frère. Ozomona yamuni maika mbona yipaza na bakanda wana mona bazoba zawadi wana le va ya muvaza le pou donc ozomona para panza ozomona c'est ça frère moso lingi okoselema kwa mabongote donc ce sont des démons yamoni ke bisuba suba binena binena kakayo suba ezo jouer rôle ni tant ezo ba masuba belé wana voilà pour faire quoi mais kasi yango te baza ba bakambasala nango frère c'est un sacrifice. Monde à sacrifice, frère. On te dit que yo elenge boui. Pourquoi pas que nous musala? Ça va même toler na muto. Ah ça là, frère. Musala les amis. Musala te. Bien, genre musala là. Mais yango. Non, frère. La Bible, vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Makamanza meza gratuit, frère. Makamanza meza makamamokilio te. Biso ke na misala ngana yo. Tokataka ba pongi na biso, frère. Totiki bengangola na biso na ndako, frère. Toki sa misala. Vous mon frère, c'est ça tolé na mitoki na biso. Chez nous au moment mutoki na yo frère. Ezate ke ba bonzio. Le thème wana. Ba bonzio pena pour la ta chemise. C'est diabolique frère. Au moment donc ça veut dire que eza musala na bango te makamanza me frère eza musala te. Toko sala nde yeso biboya. À Dieu ce qui est à Dieu. À César ce qui est à César. César c'est le diable. Il était roi. C'est le monde. Donc ça veut dire c'est le monde, frère. Pour la vie, la mukila, pour te foutre à loyer, te laisser ma famille na biso, frère. Mais ma kamanzambe, et ça ma kamanzambe, il y a foutre un peu biso spirituellement. Au moins que azo batela yo, azo peso santé, place bazo simba te yo simba, ne zo landa biso et simba makamno no sona kombo na Jésus Christ. Voilà, c'est que bazo bika te yo zo bika. C'est ça makamno nzambe. Ozomona, donc nzambe pas donc azo restaurer ma mabala. Donc c'est spirituel, ce n'est pas physique. Ozomona, donc ça dit bango siko ba mai kalambai oyo baza ya diable. Au monde bazo servir diable pour nzamba boy homosexualité nzamba boy yango. Omona même avec l'église bâtiment ser na biso mazaka na Londres na bombi kombo na epo ayibani. Ser na senga keneki ni l'église na bango bâtiment wana et pas maman moko boy. Maman wana a sepenaye ba mobima na ye. A ser akima. Vraiment ba maman belé wana o ba chantre ceux qui ba nani ba ta le lot to monya o ba mai kalambai. Et c'est là où on a ceux qui m'a jibi, ceux qui m'a joubou, bandoki na bandoki. Vous savez, donc ababima na ba sœur on a tout, na ba frère on a tout.
Zuma, il y en a au banani, au banani, Sandra Mboui, banani, touana, bandoki na bandoki. Ndeni yoza nzambe zuka mona bandoki. Baleki sarabatu, balong sarabatu, c'est bazemi. Ozomona. Donc, il n'est pas de Dieu. Il y a un monde qui a des faveurs. Donc, il y a gagner na biloko wana. C'est que il y a ça la sacrifice à nengini. Ozomona. Bon, bien les bol en indem de pas oyemba kitoko. Satan a été imité. Ozomona. Satan, tout ce qui brille ne sont pas de l'or. Ozomona. Il y a des gens qui yemba loko l'angelo yokufi. Non. Moi nzabe ko ata fois bo. Nyakoyebi sa yes. Bon onction. C'est l'onction. Bolanate parce que biso ba frère G parce que ça donne à biso banda bo mwana to yemba. Mais bolanate batuwana ils ne sont pas de Dieu. Qu'on ande pas yemba kitoko. Qu'on ande mais tela kaka bakamba on la bataka ba tchoko, on la ba beauté belé, on ba mèche belé, mais puis les autres yoka lobi biso ça biso frère c'est là on pose une question, c'est là. Yoka po on a bazala ba nzambete c'est là. 2 Corinthiens yoka natanga la version yoka 2 Corinthiens chapitre 5. Et depuis que nous avons parole, il y a 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Je lis au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Création, ça veut dire recréer. Les choses anciennes sont passées. Voici toutes les choses sont devenues nouvelles. Donc ça dit, mais au moins, on a Bayembara, on a Maïka, on a Bonsuki Majibi, on a tout. Frère Bazara Chanel. On a mèche, beauté. Donc, on a une nouvelle créature. Donc, toi, kala, baba JF ya kala. Ya ba choko, ya ba nini, ya ba spé. Mais ce sont des païens. Nous avons séduire à terre. Nous avons besoin de camarades. Nous avons basité. Voilà. Nous avons des frères, des sœurs, pour tous ceux pas papa. Voilà. Attends, il y a un mandé comme tiawa. Attends, ceux qui ne bon, qui parlent des paroles. Voilà. Beaucoup de paroles. Voilà. Tout ça, c'est Jésus-Christ. Rapidement, tout ça, c'est un dossier. Non, on a besoin de coiffure. Bah oui. Alors, frère, par rapport à ma publication, il y a Péniel qui a publié une révélation à Bimisi Awa. Il a risqué parce que quand même, il y a beaucoup de lobby, il y a un salamabe, il y a Epebana. Alors, il y a une déclaration tout Oyo. Qu'est-ce qui peut arriver? Conseil de l'Europe, ça y est, là, il faut que ça la prenne, peut-être clôturer en 2 minutes. Frère, nous sommes battus dans le coucou, puis on a poisson. Au monde, frère, mission na bango, ils ont boma bato la vérité. Bato la peigner le frère, nazo biso lelo, ata ba bomi l'essentiel, ok, lola. Pour à dénoncer. Tout ba dénoncer kate wana. Oba oyibike kofi za mabe, jiba za mabe. Ente, oyibi ko na ser mo za awa, za biso to nga za ser na biso, za ka peut danser za kofi. To no ka za ser na biso, mais ndoka c'est une sorcière. C'est une sorcière frère. Na tike la voice, na tike ko benga nga souté. Oza sorcière. Ozomona yemoka benga na bana nda ko ça ne va pas. Ozomona bana ba komi boye. Ozomona mais pona bana nous zaki na wana souci. Mais pona brune ceux qui brunel, ceux qui nani brunette. Brunette. Ozana suscité. Pour battre pour jiba même on a poto. Ozomona suko. Mais nzaba ko sala mutu mobe neti korubo et lim tazo laisser korubo. Nzaba ko sala mutu mobe ba mimi on a poto mais nzaba za na besoin mutu na taza na besoin na yo. Ozomona mais bon ba na révélation parole wana te. Jiba bouma, asala à côté de la jibe. Kofi à mon côté de la kofi. Ouais la côté. Donc on a basé en zambete frère, basé en zambete. Donc basé en zambete pas tout wana ce sont de sorcières. Basé dans secret belé ba mission na ba bouma na mitema na ba basé belé. Comme ça peut facilement monter faire chose mais alors ba ça déjà. Tel avis ba o zolo ba wana parce que ça on généraliser ba tout. Oui. Donc ça ba o pour la bimisa aussi ce n'est pas facile. Frère, ceux qui on a mon limon nzambe ba ça le lokoté. Frère ata ba porte ba bouma ba monter. Jésus m'a dit, pour la vérité, frère. Pilate a tenu, Yozarwa, a bien appelé Olobiango. Ah, you, mais voilà, c'est nous, Bissot. Voilà, Bissot, ma frère chef. Fana Loba, mon frère. Naloba, mon frère, Nangai. Pourquoi tu me dis, non, qui chef, Yolba, j'ai un race. Non, Betobal, j'ai fait quoi? Nakenangai. Tu as vu, fais pas mon tutoir au Koufa. Mais Koufa n'a pas souffert. C'est ça le but, frère. Koufana Yesu. Ozomona. Et à tel cas, faux pasteur wana ou benga ba pasteur wana ba pastouf. Frère, ata beli. Abo faut kuta. J'ai une prière la ni koufati. Non, a banga liwa.
Paul a dit, la mort pour moi est un gain. Frère, c'est nous les JF. Nous avons bangoté, nous avons moussala, nous avons course, nous avons yo, nous avons restaurant nous avons bangoté frère. Jour bakoya baye, allez tout OK, obimi jide a vu nangai. Nake, ata baluki mutu moko tambola nangai, allez, tekele beso JF. Abimi jide nangai, nga na problème te. Oyede nga na songa nanga papa. Ben oui, faut mutu ta okufa. Mais yo sikoyo, amone bungi. Bala no ba souffrir de génération en génération. Ozomona voilà. Bantambe lobby. Fait ko banga ba tuona te baba yuma. Les mutana Yesu ta sa yuma. Atembola selon la chair, selon ba posa nzoto. Asa yuma, atimbate, fils du diable, fille du diable. Ko banga ba mote frère, ba sali l'église bâtiment, ma gablo, ba détruire ba foi batu, ba bebsa ba fia batu, ba lia ba mbongo batu, ba bimona basia batu frère, ba bimona bana batu, des païens comme ça, des fils du diable, bo beye la takobela. Fait ko banga ba mote frère, de tous les kabango frère na comme Jésus-Christ. Rapidement frère, passer minute zo ke mbango, rapidement parce que quand toujours la main kalamba, na toujours un peu moins conflit na Moïse Mbiye, je crois qu'il est de l'autre. Tout ça là déjà émission par rapport à l'eau, mais tout ça mais il refaire surface aussi. Tout le monde va tout bâtir. Tu parles bien et refaire surface. Tout le monde bâtir déjà libaya, Mike Kalamba tiagi libaya ça. Mais baluka bali mais là ba mofuta ali mais là ba yele. Moïse au tia libaya et puis tout le monde va aussi puis va porter parole là comme kolobi la bango tout ça ouais ya fingi oyo pa fingo bakangisi donc mungu bakangisi so comme là musée so là voilà. Non non. Musée so qui ndingu. Voilà non. Ouais, je le Moïse Mbiye, ça publicité Moïse Mbiye, ça Mike bakangisa qui est pour finga qui kotokuna donc et comme peut pas polémique dans la mokili. Frère, ngana quand même donc depuis sur le conflit il y a quand même passé bon. Attention qui bateau yo zone dimangote mais ba quand même Nzambe. C'est même Nzambe. Balé Moïse na Mike. Mais conflit na bango frère à l'origine rose la nini rapidement peut dans 5 minutes avant tout côté. C'est même la Nzambe. Il y a Nzambe Moïse et Nzambe. Ah, bah, c'est un succès, frère. Succès, c'est un mot-kilit. Mais c'est un mot-kilit. C'est pas un ceux qui yeyo. Ouais, Moïse Mbiye. C'est un commandant de l'Arabe. Yeyo, voilà, nani. Donc, ce sont des païens, ils ont pas païens, balingango. Bah, on comprend que ça, banzem nabiso. Mais banzem nabiso, frère, banzem nabiso. À quoi bon de faire le mal pour après le payer? À quoi bon de faire le mal? Bah, qu'on lingango te. Oh, ma bonnier, boy. Pour moi, ça mal. Mon banzem. Ngana, sengi sena nzambe, telemali bosunangai, la kisanga nzela, puna landa yo, ba faux serviteur, ba tonde belena mukili yo, bazana mission ya kubungisa banana yo nzela ye, oh papa telema, papa telema, papa telema yo, papa telema, ah frère, oh kutaki na temple, bazo sala n'importe quoi, yo zo qui pêche chicoté, oh chicotaki tout le monde, olobi babuka yo kotonga ya yo, dans 3 jours, batemple yo bozo monalelo, et outil ou à pied, Dieu habite dans nos cœurs et non dans des bâtiments, là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, il est là. Amen, 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 amen. Sacerdoce lévitique, Zalaki Abba Lévi, sacerdoce royal, les alliés à Jésus-Christ, Boni, Bozo Senga Badimbo, Zaba Lévité. Je dis à ma Senga Kadi, mais pas les apôtres. Nous sommes plus dans la loi, nous sommes dans la grâce. Nous sommes tout kabango. C'est ça, origine à conflit à Moïse Mbiye na Mike Kalambai rapidement. Comment on peut décrire en gros parce que dans un conflit moko Makashi c'est très profond. Voilà. Baoba Bouman également l'origine dans les années rapidement pour la rencontre à la matin verset mon frère Nangai. Voilà. Dans Matthieu chapitre 15, on a verset 7. Je vais lire au nom de Jésus-Christ. Hypocrites, ce sont des hypocrites. Yoka. Ésaïe a bien prophétisé. Ésaïe c'était notre aîné dans la foi. Voilà. Ésaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain, frère, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Comme tout salaka et vous avez pas bango moko pas nzambete. Tu mets stade de martyr et à bango moko ça de martyr ça passe moko diabolique ba boma ba tukuna. Ba misa moko ba beta kakuna. Passe ba ça la ba cérémonie. Oui mon nzambo ke ça ni kuna.
au monde c'est quoi bon bakindaka kuna o ba tiro tunasi o ba wale sa noki faut mandera bina kabandasa donc so tala donc ces gens là ba tande ba tonda kuna les ba aveugle na ba aveugle ozomona donc ça peut-être usanga la bon frère ko prier et ça m'a bé et ça m'a bé osanga ba ndoki frère nani nakati ya tu dis que le plus de martyrs, tu peux voyer. C'est la plus exemple. Que le plus de sang, c'est pas bateau. Mais ça peut ça m'a bien frère. Non que nous connaissons. Frère, des fois ça déjà. Et ça place mon côté ba boma bateau kuna bon ba kinende. Faut pas va purifier on OK mais notre type là. Dès bon purifier aussi. Ba purifier on te café. Vous me Mais on que purifier aussi. Pour après. Mais purifier pour après et ça n'est pas ça. C'est ça le problème. Pour après pour se purifier kuna, il faut se batika so ça ba bien kuna. Ah voilà, pour moi que ça la kama bekuna pour yo faire aye, fallait aye, ma wale ça y. Vous comprenez ce donc confier aye. Donc vous avez place l'église est belle aussi bon cas c'est spectacle voilà, musique va ça la fête, va ça l'église peut pour moi na que pour moi que nzama tindi biso kuna te ya nzama lobi. Alors la salle quoi. Yo nzama lobi boy, na église na ye. Donc ça veut dire ici ka ba sangani ndoki akokota te. Na corps et bien corps du Christ bon ndeni bino bosanga na bandoki donc maman boko na amlope so mikata bakindoki o kuna akanga mabala batu o kuna sa abimana nga ser moko ayebisanga tant que l'église bâtiment wana na zo maman François ta yo fuselo kwa mama o tane mapute simbi tane ngazali mais mona kama alisenga papa nako swana yo ngabini limbi donc sambela pona ngai ngaka mibali ya batu oh kamwe mbala tanga le maman François comme le kola ye yo kai. Ok, tu côté l'église wana, donc tu as une église wana, abimana pasteur, abimana diacre, abimana mose, mobile à serre. Laissez-moi faire par le gros ma souviens. Tu m'as envoyé ici. Nous sommes mais au moins l'église wana quand il bosse wana donc nous sommes et puis passer avec au bassin ngai. Oh ba mama boy, oh ba mama boy. Donc il passe mon ko batu basanga. Il y a ce qui pasteur dans sanga, il y a maman Françoise Lobby. Ngana le maman Françoise Lobby. Nous sommes na ça il na tena prière fait na koma bola zati na benga bana nzela na binzambe la sanga souci na koma bola asa yambeke mutu musu ya bema watezo kinda ozomona donc ça veut dire mais batusko baza na foati au monde batu wana frère ces gens là ils ne sont pas Barmi balé origine à conflit la baron c'était quoi origine à conflit la baron baza batu asima nemba kiango maike kalamba indoki mobali ya Yvette Kalombo ndoki musu wana monba Yvette Kalombo cho mobali ya Moïse Mbiye cho uzomona mobali ya Inezo Langi cho bala mamola bancho associé ya watana cho msi wana mi ashmi demo bancho o ba paramba kanisa ki mwana ke libala nzoka batika ki mwana na maboko zabulo yeye penyele nyokwa mingi ye mupenya betami neti nyoka o ta fimbo ya bakanjeza la gabongo te ke manzembo kala mais yoka makabizo bimya ozomona révélation donc conflit ya Moïse mbe na lobiango baza bato asima baza bato asima basimba bakisi Marie Misamu pe ainisaka pe bango donc oui nikasi kasi c'est kindo kité loko na kana zuwa taka ngala bimina frère tangi lobi na kangi frère tangi nayo ala no peto inani yozomona bilambo ba congolais ba kufa ba ba tani Versas wana yemoko mu Versas wana ba boma ina un petit garçon a coûté un docteur histoire vraie à Betebal à Betebal docteur on a bal il m'a bien Betebal donc on a battu on a Versas et puis Versas on pas avant kufa alors ba bilamba les apprendre battu minute ba edi me fi ba boa kango ba tumba ba motu wana uzomona battu mwino uzomona de basala ba publicité moko ba pesio nimbongo uzomona donc c'est la publicité de la communauté nayo ata petit na biso fere wana azobeta soki Didas Arena uzomona mais komona battu tuba comme ba Didas muni donc c'est on c'est la pub moko donc c'est terrible. Enfin, c'est terrible. Il y a un Congolais, frère, il faut conscience, il faut non lavement, il faut que si qu'on la batte, frère. Batte baza perdu. Batte baza na ba futilité. Il y a un mot qui est kendekaboy. Futilité les trop. Kiboyuma, qui malanda ngombe, frère. Ozomona les trop. Il y a un boma ba étude. Pour batte baza mayelité. Batte ba fou comme la politicien. Ah, na pas de fou comme la politicien. Ba mettre bon la banzela. Ngal mona Macron so les ba bambia ba tomate mona ngote. Oui, donc awazara bongo. Même na musala omoni que ça ne va pas aller au marché, au ba gilet jaune, ba syndicat, mais na Congo za. Nezawa. Ata ba ninga na ba combattre belé ba combattre bazala
tout le monde qui taquine à tout le dit comme il bondima nous sommes on a ganga qui tenait qualité nous sommes voilà nous sommes donc ça veut dire c'est ça il y a un moment que non donc on a allez bokabwani nous sommes là on a profité na pesi churambo mamboti je t'aime beaucoup na profité na pesi c'est les inumboti je l'aime beaucoup parce que ça bateau va changer la langage et puis to procéder ba condoléances na bokechwa yambo après qui maman na ye au moni bokechwa yambo ni ensemble condoléances en tout cas la bokechu voilà Komata Iso, toujours à côté de son grand frère. Nzamba Pambola Bino na Kombo Isuna ba maman bana. Quelle grâce. Voilà, donc pendant aussi ça rapidement, tout à l'heure 10 minutes pendant aussi cette émission. Révélation, il y a Poutine sur Jésus-Christ, Azali Noir, et puis na ba apôtre, je crois qu'ils avaient déjà, on a vu sur sud-africain, congolais notamment, le Bagango, Sambelaka, voilà, prière na biso, na beaucoup qu'on a biso, il y a beaucoup qu'on a biso, Nzambe na biso, Fumunini, Kumusugi, bon, on a vu pas comme bien à maman Miguel. Bon, révélation, il y a Poutine sur voilà, Jésus-Christ Azali Noir, Noir, apôtre, tout. Nous sommes dans la question quel est l'impact de la révélation sur la vie chrétienne? Que Jésus-Christ Azali Noir, est-ce que vous confirmez comment est-ce que par rapport à la révélation également, la Bible, nous par rapport à. C'est moi qui vais répondre. Nous avons Jean chapitre 4, on a verset 24. Je vais lire au nom de Jésus-Christ, le seul, l'unique et le vrai Dieu. Alléluia. Unité de mesure. Kimbango kufa bakundaye, Bouddha kufa bakundaye, Mahomet kufa bakundaye, mais kufa c'est quoi? Père Ozonga les sous. Quelle grâce, alléluia. Tout autant que l'eau quoi. Je lis au nom de Jésus-Christ, frère, Dieu est esprit. Et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Dieu est esprit. Nzamba mundelete, nzamba za mwindute, nzamba za chinoite, donc bien aimé faut un perdu. Ba discours wana, bien aimé, ezapo bisa kundima na yo. Ezapo bien aimé na kotuno question moko. Pourquoi pas lion abima pe na zamba na mukila mulia bato. Et là, nous allons retenir Nazamba kuna. Banyoka. Et là, nous allons retenir Bango. Pambate Bana Nzambe bazana sur la terre dit Amen. Frère, vous allez environnement là-bas aussi. Frère, environnement n'est ni nyoka. Mais à quoi il m'appelle Nzela zo tambolette? Bah oui, à quoi il y a problème? Mais et là, c'est la garde bimaté. Frère, Bana Nzambe bazar. Frère, moi je suis une mission boy. Donc côté tout frère, au moins prendre ba président de la République ba roi. Pourquoi toi ba diaka au moins ba motard ba ni et ba zongo. Mingi baza bandoki ba yebi ke tamu Jésus-Christ ayaka a Bible le bango akana ba anjibele donc bango ba imita donc mon biso ba nzambe tout ça mon frère bien melanda loko tango tambola la parole de Dieu déclare que l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent. Que veut dire camper? Yo tambola c'est quoi? Ah ça se tourne yo tambola bien aimé dit amen. Donc ça veut dire frère mon tout ça l'émission côté autour donc barrage ba bike ba continue ba quelque part ba ministre donc en docuture côté pied de bien baza continuer vous avez bien aimé yango ko boss ko boka ko ndima na ote Poutine à côté ya motulo la te Poutine bango ba agent ya diable tane ka bomaka batu tous les jours ba bombe kili bien aimé ezali bato yoka tozo kene malembe ezali bato ba wela pouvoir ya mokili oyo vous avez bango ba wela bazo wela royaume de siété bazo wela pouvoir ya mokili oyo richesse ya mokili oyo voilà donc ça dit Jésus azala noir azala nundu azala obango balingi frère etali biso nani c'est biso to qui perd en tout cas on a dit beaucoup qui perd côté Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il y a mobilo au monde batu tu vas banza ba indo onza ba buda nzaba nini eza batu ba yego banza bango na mikanda voilà atangi bundia da Congo nini atangi yango ko mulanda ngo mais surtout tanga Yesu tes frères oh bien aimé même sakabino bandakala ngai benebe nakenda ko simba kisi benebe pona muziki oh benebe basanga pesa bana fana bo 48 personnes fana bana ba ma basi nanga butu benebe yango monaka o fali na bana bayoka na raté o ko fina moni so ba bebani o aza ebele ce qui dit diston on appelle le bien loba eza dégâts ce que maman li a le bien loba eza dégâts uzomona eza dégâts uzomona donc ça veut dire que ce peut keina a le bien loba eza dégâts ata ouera zo bana kena ko boka ni États-Unis na so bana ba bebe ba loba eza dégâts
ozomona frère ata amida so parle bien loba et ça dégâts ozomona donc ça j'ai déjà abalaka mona quartier na bisoti voilà les kabasi koko toyoka makambo toyoka au moins la chambre mutako na sa de ozomona milingo na sa porte ofungola chambre boy ofungola tango ya kobima otala boy oh sur le mystère que ça milinga so bando utala au moins ba papier ba règle ba si tale belé na poubelle oh mais zo uta wapi ozomona babilo ke belé ba tu belé ba règle quoi bana basi ba ta ka ba pampers frère ba tu tourne muna wana ozomona ba fils du diable to banga ka binoti to banga pe buzoba na bino wana te alléluia po mutu to kokufa alléluia moni to banga ka binoti bo tena mitu to banga ka binoti et puis bino moko be boko kana ba mangungo te boko kana binoti taka ba mutuni bazali makasika na kindoki ozomona taka bango fait taka ba onde bazali taka ba onde bazali ozomona de makasika kena de ni na pe bino lar jibe aboma basiste na ye jibe aboma basiste bando wela nzemuni à liberté histoire vraie ozomona Joana Koufa et puis moi sina témoignage chaka kongo loba ba chaka kongo ba liwana bango frère faut ko landela ngo ozomona moi sina loba ba kota ke ba senga ka disque dur fait moi bini na oyaka na ndako yi ba disque dur akena ngo ozomona disque dur yomba boma petit wana ozomona frère mais jibe ba enquête ni salema frère enquête ni salema batangi déjà suspect moko mais pour retenir suspect on a pour mener sur enquête et les kanango ka boy sunda bas et les kanango kolonze ma liberté ya ko composer raté ton ndeni ozomona frère mon batouana na moni serment zo le kana TV frère JF a dénoncé rabato poye a réussi certaine musique mais sœur nangai en renseigne-toi voilà il faut se renseigner ozomona biso bani musique na poto ngana bani musique mbala moko na succès na Wengel Paris mbala moko succès na Paris botuna na Paris JF Fonge na Wengel Paris to na Belgique ah succès to ça to mettre na vivre la musique mais to lia vivre la musique vous monde ce qui bon na numéro ya 91 91 vous monde frère parce que na kutana na mos na boti mwana ngali boso vous monde frère na Wengel Paris wana na longo Wengel Paris frère to ke na vena nga jina wa jina botuna succès to ça la new look libanko na pesi vejina moti se ko fait à la offense tolongo kono to sala orchestre namu to sala orchestre ngana frère nangai César Loboko frère to kanga Paris wana bana mi to beta ba LC biso mi balé wana o moni frère mbala moko donc to ke mona ba divé na pesi ba divé mbote pour a produire biso ba divé biso non faut sangana na modogo to sala place Vendôme biso to sangana na modogo to sala place Vendôme botuna modogo be nga capitaine de l'équipe succès ni to sala place la pesi ba Wilson mbote mon frère to répondre c'est là nos frères après to longo wana Tolongwana ngasko na ya Belgique. Botu na bana Belgique. À l'époque, ce batanga ba garçon ba kanga ki Belgique, comment on les a parmi wa. Yo est bien. Ozomona, biso na Belgique en JF Fonge. Ozomona frère, Kofi ngala luka Kofi te, Kofi mta luka ngai. Ayoki sango na ngai abwanga na nzemu na ye miko aussi c'est vrai aboka mza babora lenze na lisasité ba komba ka pezamba te bo kambro JF Fonge mateza à 3 points. Na di lukunku na pese ba mbote ozomona batutu kofi abwaki kofi abwanga tanga ya tidibulu kila na petit wana mais la luka gayo ba samba betenga li solovia mona ki tozalaki na Côte d'Ivoire total ti ba te clip nous na TV on va be fona luka petit bon so c'est raison ba na ressuscité na nini et puis kofi be menga na kini tanto comme na kini wana akomeka ba samba kini ndengai si bato ba vivre na kini bo sanga tanga na quartier la tête na ngale na succès. Vous avez mon frère, biso bazo to yoko fa to kanga kini wana sans disque. Mon bino wo ma disque biso to koti mais to kangi kini JF Fonge ngai. Vous avez voilà, le longo nga na ton le longo quartier la tête pour la ba kofi anul gas bo sanga sanga mabe. Voilà, et puis na tika na poto frère na sali orchestre na ngai ton le longo quartier la tête pour lutter la général d'Abira boko no tuna na Brazzaville na obeta na maison des anciens combattants na Rompo Mongali chaque vendredi. JF Fonge. Voilà. Et puis beaucoup de na composer à banzem. Voilà. La musique là na kokate ko boma batu na kokana ngate. Mais ko yemba, ko bina, bota ki meto ça dernier hour les faux prophètes. Comment les faux prophètes? Comment les faux prophètes au mona na danse, ngamono sa ba danse. Frère ma yeyo assista, ngamono sa ba clip, ngamono sa ba montage. Yeyo. Donc artistiquement parlant tout est lié. Vous avez ba leader na bino na ko sa bango ba bina.
Ozo ma bosa bango ba yemba. Voilà frère. Donc monde ba sero wana ba tumoko boye, donc ba yibila bango lokote. Et puis na kota quartier la te pour nzalate. Limi sanga frère. Na kota quartier la te na zaka na poto, na zana mosi na poto, na bino ba somba ke lamba, na bino ba somba ka voiture, na bino ba futa ndako. Na ko kusanga na sona bato oyo, na ba sala makamunga na salate. Yep sanga tona kota quartier te fait. Na bino ba futa ndako. Neto salaki wana. Frère. Na mazaki na mosi na poto, na mazaki na ba na poto. Na dénigrer ba mi na wana te. Ozomona, ça dit nga na côté quartier latin parce que na lingara musique. Biso ki ba mission na bazo takini, biso pesa bango ba bilamba. So nga na côté quartier latin na ba kamana kamsu ba silika. O me quitte ici. Voilà. Voilà, c'est bon frère. Ba futa ba 100 euros, ba $100, ba $200, ben nga na poto atozo salate. Donc chômage aux en combien? Donc nga na français ba RMI na en combien? Ozomona siko. Donc c'est to me quitte ça qui ne poto lingara musique. Mais tu connais on a tes potos zo vie. Biso to za na vie na poto. C'est mon frère. Donc ça veut dire que mon biso to te akaboye ezapo to lukara succès te to lukara mbongo te. So lukara mbongo na business moti. Na te kango. Voilà, na ko benga ba journaliste, boto ba journaliste so nga na benga bango. Na ko benga bango pour la passer na promotion. Voilà. Et puis na tcha banza on a site frère na ngaya limia. Et là ba battre ngo 2 personnes, ça veut dire nza bazaka na besoin de 2 personnes de babongwama. Biso nous avons besoin de succès te. Voilà, biso to c'est la rendre nzambe. Voilà. Merci en tout cas mon frère, je crois qu'on répond. C'est ça, mais l'homme à Poutine, mais beaucoup ça qu'on dit bon, bien pour na Poutine. Voilà, bango bal bandenge balingi, bana ba histoire na bango. Alimia Mongala, ata kombo na ye, abi comme Jojo, bana beka papa na bango, yeo. Eza kombote. Voilà, ben mais biso tona ba témoignage belé pour na Nzambe. Ceux qui osent na ba témoignage était, osent na Nzamba bikeko. Voilà, monsieur Nzamba bikeko, Nzamba mikanda. Voilà, kolanda ceux qui mukanda, autant qui Bouddha, autant qui Nzabudela Congo, qui Totila, ceux qui autant yango kotanga. Osant na révélation te, biso de mona ben mais ngai fa na kufa 3 jours ne bisaka yo. Ben ba pesanga ba prière ma belé ba kindoki. Ben mais na butu moi sina ngai amona ndako baluka boyi. Voilà, donc ba bengi ngambala moto ko kotate. Voilà pour bamuni ndako no ekangami. Voilà, moto ezopela. Bien aimé la mouka, nous avons des hommes solo, nous avons besoin de dimana yote. Bien qu'on a besoin de Poutine, bango da Macron, bawe la richesse à mokili. Ce sont des païens. Voilà, bango bisika la bango na li felo. Yo kangamana nzambe bien le Seigneur. Ba ko isa kon dimana yote au nom de Jésus-Christ. À moins que oyebi nous nzambe te. Et en Paul dit, nous connaissons notre Dieu. Voilà. Vous ne connaissez pas Dieu. Il y a un pasteur. Voilà. Pour pasteur, c'est qui? Moi, c'est le pasteur dans ma maison. Il est le pasteur dans sa maison. Tanks Banks, il est le pasteur dans sa maison. Voilà, c'est ça. Georges Takoy, il est le pasteur dans sa maison. Voilà. Voilà. Merci en tout cas, mon frère, pour cette émission de Okumana Souka. L'émission de il y a le lobe, Mingi. Picho Pacho de Norvège, Mbote Mina Picho Pacho. Quelle grâce. Patrick Ochinga, donc responsable PDG, donc il y a Zebra Force et Sécurité dans Kinshasa pour la sécurité à bien Nabino, la sécurité Nabino. Contactez Zebra Force et Sécurité, il y a Patrick Ochinga, donc dans Kinshasa, la bourse la terre. Nadège Kassalour, na Dublin. Voilà, Nadège Kassalour, na Dublin. Papa, t'es mis trop dans mon frère. Amen. Oui, c'est que c'est une abisso de l'Obasouka, t'as pas 2 minutes, frère, parce que nous, on va les écoquer. Amen. Là, t'en as des versets sans l'expliquer. Dans quel verset, Romains 8, chapitre 1, je l'ai au nom de Jésus-Christ. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Bako Sarabino, oh, Bablora Bako Konabino, oh, Babanini, oh, Banini, et ça le Kouta, oh, Banini, Zolemnoka Bambongo, so, Zana Yesu, oh, Kangamina Yesu. Il n'y a aucune condamnation parce que Dieu ne tient pas garde, ne tient pas compte des temps de l'ignorance. Nous sommes salés dans un mokili. Quand on commet la bonzambe, yomoko bien aimé quand on a chambre de Matthieu 6:6, bien aimé nzamba à délivrer. Voilà, na combinaison. Yémo ko baptiser, ba ko baptiser nous tenant temps. Nous sommes dans la nouvelle alliance. Jésus nous a baptisé à Rabatou. Maïwana est spirituel. Voilà. Maïwana c'est la parole. Nous avons la spiritualité bien aimé à baptiser yo. Donc ça dit au longo na mokili. Voilà. Après ce Saint-Esprit, donc dès que je baptise avec moi, je vous baptise d'eau. Mais celui qui viendra après moi, lui, il vous baptisera du feu et de l'Esprit Saint. Le feu, c'est le brisement. Au tiki bachok, au tiki bongai, qui ndumba, tout ça, milango tiki, au komina Yesu. Baptême du Saint-Esprit. Après ce mon santo, comment tu mon santo. Deuxième verset dans Otanga, dans Romains chapitre 12, verset 1, yoka.
Je l'ai au nom de Jésus-Christ. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Compassion, Matthieu le tenant, c'était Ndoki. Compassion de Dieu, voilà. À offrir vos corps comme un sacrifice vivant et agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Voilà ce que Dieu te demande. Sacrifice à mon nez, offrir vos corps comme un sacrifice vivant. Bima na ba boîte de nuit, bima na lokuta, bima na kindumba, bima na sorcellerie, bima na milangwa, bima na makamamukiloyo, bima na ba faux pasteur, bima na ba faux politicien, bima na ba faux musicien, bima na makamamukiloyo. Alléluia, kamande na Yesu. Nzamba kubatela yo, nzamba kubatela libota na yo, et puis mukolo kufa ko za molimo na yo. Ezala makamoteke okenda na église moko be 10 à 20 ans, opesa ka mbongo, mais le salut est individuel. Mukolo kufa yondo ko samba yo na nzambe, mais selon comportement na yo na mokili oyo. Nzamba pambola yo na Congo na Jésus Christ. Merci en tout cas mon frère Jean-François Fongue. Merci na bandeko bolandi biso partout à travers le monde comme na suka émission na biso lo boutika malamu nzamba za la bino accompagner bino à très bientôt la prochaine vidéo. Ciao ciao. Ciao.